Banza London TV. Donc, tous les gens vont l'aider. Merci. Merci. Banza London TV. Ça va bébé? Oui, très kitoko. C'est belle comme on Banza London TV. Non, conseil Isaac batumi bale bakotambola nzela moto so bazoka ti. Exact. Ça dit poto tambola kitoko, il faut harmoniser là, tozo sola bien, tozo yokana bien, tozo partager, tozo même esprit. On comprend. Mais ce qui esprit zo tambola yango moko. Donc en tout cas Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. De Banza London TV avec des Bruno original. Banza London TV. Ebiki monde entier bazolanda yo parce que lelo to comment na moi habitude mo boy ici chez nous au Congo liwa eza pona batu nyoso nzambe asala liwa non musala na nga yango ndenge yo peza musala na yo yo rolemba biso de parce que o eza bulo na biso donc na rolinga to so la mom ke parce que omoni tango biso na bino to le kaka liboso ba itando ike eza na bato yo bazwa opportunité te ya ozwa peut-être linda atuna yeba question biso ka ande to zaka ba porter parole na bango mais moi ba nungu muke na lingi to kota moi muke yo oza artiste et comédien lelo Jani akufi atiki biso ndenge vie chaka Congo atika biso est-ce que moi malobani no koyi koloba ndenge batu bazo se lamenter que bino ba artiste et comédien bozaka vraiment immergé te na kati ya gouvernement congolais mais s'il y a un problème gouvernement sunga biso est-ce que na ba kaneti ya boye pesa bino mayele te ke boluka organisation moko boye gouvernement peut reconnaître ba effort bino busala na kati ya mboko. Ce qui est bonne organisation ba association ku ezali boyebi. Mais pourquoi ça la reconnaître? Omoni eza question moko tellement ya bien. OK. Oh moi je pense que tuninga mezana ba kondibi bazolanda ngo. OK. O ba ko komi tuna question et s'il faut toza venir na ba député ba défendre un peu ba artiste tout le monde a ba mention pour na bango pour ceux qui bango pour tous eloko to ko loba wana kolela kosenga kolukeza la bongo to sala ngo et ça la sonne sauf que baza ko appliquer en côté est-ce que nous allons boy artiste faut aller la kaka gloire à Dieu chance to moni fondation Denise Nekero maman na biso tiki bisoté et to mona ba soutien le to koma pe na ba carte o to benga ya santé par rapport ya soko beli to console dans ngo c'est vrai et c'est le moment déjà va féliciter mais tout senga bien que artiste faut se retrouver ka na musala zo sala na ndenge sengeli to mona ba artiste ba mboka libanda
Nzamba Sunga et puis échanger Makambebele. Donc c'est ça. Mais et cause à la organisation Moko Boyabino parce que tout le monde a ba président, il y a ba comédien, ba plateforme au bino bo créa. Est-ce qu'il y a pas moyen bo Luka au lieu que to kenara parce que lelo merci na maman Denise na acti o ya salimenga na obenga ngoza aide moko privé, eza aide moko gouvernementalité. Est-ce que ministère ya culture et art na biso bino boza reconnu na kati wana po faut ba yeba pe ko pesa bino valeur na bino pour na netila bakay ya ba makambo. Il y a un lobby bien. S'il faut des demandes, moi salama, toi des démarches, moi salama et salama. Tout dans le ministère mobimba ou Italie, artiste azaka comédien, peintre artiste, musicien artiste, mais sauf. Dépend à London TV. Nalingi na poser une question moko boye, omega un peu répondre nga batunyo suba Hollanda yo. On a déjà produit remarquable. Dans le monde du théâtre, Lelo, Gianni a qui déjà, on a côté vraiment sous minité parce que tout le monde va dire que tout ça awa, on a besoin, on a une polémique. Na lobby bien que, on a côté mingi na qualité parce que tout le monde va dire que tout ça encore à Gianni. Gianni a fait le lote, et ça Lelo ne bimba Gianni zoya awa. Mais ce qu'on a n'a posé la question parce que on a appelé le loba moko est important. Ba comédien. Est-ce que vous mettez ça que s'il y a un problème pour les qui na télé gouvernement sunga biso est-ce que malobani no ko ko ba batyo so bazolanda yo parce que na yebi ke bato ya gouvernement pe bazolanda yo malobani no ko ko ba pona aussi c'est un peu anti-valeur o gouvernement fait kunda biso musala to sala to sexa bato ba pesa biso ni fait kunda biso est-ce que ça te po bino mo boza vraiment en ordre c'est là ndeti ngamba na to sala 3 mois hôpital mona la mona ke na TV to beti mbela ka obele to luka kisi à sala théâtre oui nda to beti mbela te mais tout le monde qui est comme c'est grave biso to kokate faut to le papa na biso ko la sunga biso eza mabete e mabete o so le lo mi baka mi setiro babeta matolo biso mo na un grave point des agents na bino ba artiste matolo oui. Oh, tu n'es pas président de la République, mais tu as battu, tu as battu, tu as battu, tu as battu, stress dans poto, soit en tout cas, dans un canne na monyo kana seki. Bande ko na basunga biso, ba bande ko na biso, mais papa biso pe ya kishi ya mboko kolo na biso. So to na po futo beta mbele pa na e. Parce que ba démarche na sa poto ko uta ya jana uta kuna tonga to sangonde. Mais to bi que to na leader na biso so tseka mutu makambo na fasi to le laté. Dans ce to kufa ka boko kwa ka pwepwe, poto bango senga bi pop bino bolo. Et en sens te. Dépend à London TV. Bonsoir tous les abonnés. Il y a des bandes à London TV. Ndenge to ebisagi bino ke tozawana po na kosala musala ndenge to lobaka po na kosepelisa bino c'est votre humble serviteur Trésor Bolembo l'homme des antivaleurs en direct il y a des bandes à London TV toza en aéroport nasi bozo ebiso na live mais toza na météo Nyamasolo oyo aye ko accueillir corps ya frère naye Gianni Faye oyo boyebi bien autaye ko tika biso lelo eza vraiment jour oyo ebembe naye ezo utamboka ya bapa ya bongo azongi na mboka bancetre naye wapi bisika motolu naye vraiment ekundama mais toza en aéroport ba artiste baza ebele tomoni ba ndeko na biso ba journaliste ba chaîne différents et les artistes comédiens même les musiciens baza nombreux awa mais to solana météo Nyamasolo to kamwa ba IDP ba vie naye par rapport ya corps ya papa na biso Gianni Faye. Bonsoir météo. Ouais, bonsoir papa. Nayebi ke toza suna mingi ya kolobate parce que tout le monde nayebi ke Gianni a outi kotika biso a disparaître na circulation et question nga yozala boy tango yokaki sango ya Gianni e koela kiyo sentiment na weza kinina nazaki na sentiment te nazalaki na mawa parce que Gianni azaki moninga auto voyage na awa na aéroport Anjili tant to kendaki na ye Gianni azaki na mwa mikakatano donc sala inga ibiente sala inga passe makasi tant na yoki sango wana sala inga passe makasi passe lelo Gianni atiki biso nga na lingaka vraiment te okota na mwa ba polémique na ba vie privée ya bato parce que tout le monde aza na makambo na surtout na kati ya ba foyer il y a des fois ya Gianni bimika libanda po lelo komi na ka ya liwa mais je ne pense pas que banda ki ka lelo e banda kala soki lelo yebani ezaka po Gianni
Jani akufime na kolinga o lancer message na yo par rapport ya ba public o balinga kabino moi message dans apaisement ko apaiser ba tempa na bango par rapport ya ba les ondes nyoso o yezo leka okolo ba bango bon liwa eza pona mutu nyoso OK mutu muso akufa na accident mutu muso akufa na terrain abeti bala kangami akei mutu muso akufa na hôpital alors yepe ndenga sala crise na ndako ndenga na yokaki akufi na ndako tozwango eza normal lelo eza tour ya Jani lobe eza tour ya oyo lobe kuna tour na biso liwa eza la kaka bongo jour oya oyeba te place pe ko zola yo oyeba te muso abeta pe libaku atiki biso ake donc tozwango normal tozana kimia ko réseau ya kalaté to 23h déjà kalaté ko réseau kita tozwango to tana morgue bo to enterrer ndeko na biso si tu biso o tozalaki na ye na voyage ndenge tokende na ye tomataki na njila awa météo Miraessa akufa na Luanda tomonaki ba comédien o baza na Luanda ezaki vraiment moi koko sopo et bembe ya Miraessa et ya malgré ekomaki lelo biso bapandisango souhait na biso ezalaki bino boza bien parce que esa la biso pe fier est-ce que makambo ese pasaka na mboka na biso batu nyoso ba Holanda yo on peut cette information comment est-ce que ministère ya culture est contribué na day ya Jani bon ministère ya culture la yeba ite Jani okufa nazonga na Miraessa kufa na Angola ngapi na zala ikuna OK na zala ikuna magena yaki avant na zala ikuna ndenge na biso liwa pona kate ministère acha kaka maboko soki problème ekoi mais so boza envie boy baba ki parabino te ou comment bon ko qui peut parce que ministère na biso ezana nanu ya suka ozomona on dirait ça la négliger yango moni les premières dames azwa charge na biso lelo o mingi to zawana ozomona te ba mort diminuer par rapport à ndenge zalaka kala et puis ba ko senga ke bosunga mutu boya za hôpital bosunga kota bizala ma souté poto kota na organisation na biso moko SOS Pezali donc lelo to koma ko contribuer pe biso moko avant ministère aya Banza London TV. Pasi surtout pour la bao batikali les sons inoturés parce que dans circonstances nyoso et c'est dans la biso photo tirer moi les sons morobo oyo lobby et koko mais ma biso na bonne conduite il y a vina biso ma viokele président ma viokele batu nyoso ba Holanda yo moko témoigner que ya Jani azaki muto yo encadré yo a contribuer mingi pour na carrière oyo yo lelo ozo sala les sons ninango au tirer par rapport à la disparition ya Jani. Bon, pour nga les soins liboso ezali nzoto eza pamba. Yami balé ezali omoni ndeto vivre na mokili. Tokomi batela ndeto biso moto omona ke to mi batela. Mais mot de la fin ya komi batela ya biso mo ezala nzambe. Il y a pas si pour l'anglais qui to perdre déjà moto. Oui, pesi pas si na bato belé na mbala moko. Na kati ya mboka na libanda mboka. Donc to perdre déjà moto. Comme les sons ezé belé na kati. Mususu et fonga mona sailango ba analyse na ngamoko personnel. Et ça la carte que les sons ngala tirer fond na ipsa mutunyo so ayoka. Et ça la carte que o ngala comme les sons faut mutunyo so comprendre dango. Est-ce que ça peut faut to immerger ou bientôt plonger na ba idée à batu mususu concernant ba condamnation pour la disparition à notre frère parce que oyebi na ba couple nyoso ou bien na foyer nyoso ba problème ezanga raté. Est-ce que nous ba o tozolanda lelo disparition ya frère Mabiso Jani Faye tozaka obligé ya ko immerger na ba condamnation o eza par-ci par-là par rapport ya foyer né beaucoup plus place walanga la koloba omoni bisonyo soto loba o to loba bisonyo soto kanisa pe o to kanisa beaucoup plus ngala oyebisa na bato obi Chancel Mbemba lobelo omoro la justice de Dieu yana donc omoni justice a mokili na o biso to omona to koloba nyonso to loba mais nzambe aza mieux disposé ya koyeba ebande wapi suki wapi en plus justice nzambe so déjà nzambe abia condamné mutu mutaka osala intervention ati donc c'est que biso tout to pesa nyonso na justice nzambe ndesa. OK, merci beaucoup. Banza London TV. Président, préoccupation moko esalaki moi pe pasi totali vidéo ndenge bakendaki na salle mais population ezoboyela mingi oyo ezali la brine
apusa ya pembeni amona même temps malgré oyo nyonso tokoki koyoka oyo nyonso ekoki kolobama mais en réalité bakokaki mpe kotika ye apusa na mai pembeni encore mais barefuser même na mwana na bavideo etani azolela obi 5 mois ya suka navanda ye naona azali na problème te mpona yo réaction na ya koboyela ya tala ta corps esali ndeni. Bon, vraiment nous allons na bouquet bien fait pour na pousser na moi terrain voilà parce que la brine azali maman ou baboti bana na Jani ouais baboti bana na Jani donc ceux qui maramunyo surtout ezali ki malamu pe ya malamu eza passe bakoki koboyela ye aya kota la mobile na ye ata la corps plutôt ce que nous surtout ezaki malamu donc ce que moni eleki ndengo ndengana yo to moni c'est que moi normali ezalaki moi problème ezalaki parce que Jani wana lelo to lobaki ayi pe na famille na ye et puis oyo abanda oyo presque to moni na vidéo apekisaki aya kotala te aza mutate ya tete. Je crois que c'est un membre de la famille. C'est-à-dire que la famille va décider parce que c'est un mutu na bango. Donc il y a des faut que tout na famille biso to na moi limite parce que eza esengote biso nous tout avec na mukili to kokufa mais s'il faut ko précipiter liwa ya mutu moko le mama na mukili azati. Vous comprenez? Donc peut-être azalaki libre ya koya otala corps mais ce que les cas bongo c'est que problème est là. En dehors il y a organisation na prise en charge de la première dame. Parmi bino artistes est-ce que vous savez l'organisation moko boye na pembeni oyo et cause à la paix que vous faire face malgré première dame a vu en charge. Na faut bander la moi question non parce que moi ma quel est le père. Mutune zali boye. Première dame a vu nyonso en charge. Ouais. Mais en dehors il y a prise en charge de la première dame entre vous les artistes. Qu'est-ce que vous avez fait comme organisation pour na komema harmonie peut ko accompagner corps ya Jani ko banana arriver nango ti na kokunda manango. Je crois aux Hollandais déjà dans les réseaux sociaux, ma campagne surtout les autres la mawana. Donc ça dit, batu bazawana plus la organisation, les artistes autres ça là déjà. Donc ça dit qu'Okunda Jani, ils ont raté peut-être tout le bas, c'est-à-dire quoi, tout le bas monto azali cotisation à 100 francs, à 200 francs, à 300 francs. Mais déjà, oh ils sont bas démarche, ils sont tous sali, ils ont déjà organisation moko sami a bien pour na coller la Jani. C'est pour cela nga nazo remercier pe ko féliciter bandeko o bazaki na organisation côté Europe. Président Jean Molayi, président Siatoula, président Devos, Marci Bondoé, ce sont des bâtiments oyo yako pesa bango pe moi merci parce que eza to futi bangote mais to remercier bango pe na ba disponibilité na bango on comprend parce que yo ebi poto ezali mboka mo boye faut respecter caillou programme tout ça mais ozomona mikolonio surtout bazaki pour na ba démarche aki mambango boya zonga boye et puis nazo pesa pe merci mingi na NTPC président Masumu président Elombe bango surtout et puis na bana chic choc loinge o ezaki ndako ya Janify. Donc déjà pour vendre wana tozoya tout ça tozomona penake donc nous surtout eza coller la Jani voilà le phénomène lelo elobami mingi to ebite bino na ba poto biso na to kete ke basi mingi to kende ouais basi mingi ya poto ba maltraita kamibali si réellement za bongo nde bino okenda conseil nini ko pesa na ba batikali par rapport à réalité non conseil eza que bato mibale bakotambola nzela moko te so bazokana te exact ça dit poto tambola kitoko il faut harmonier zala tozosola bien tozoyokana bien tozopartager toza même esprit on comprend
mais ceux qui esprit otambola yango moko te. Donc en tout cas toloba ngo na ba terme moko ya biso ba kinois na kinoiserie qui a eloko le vitika ezate. Mais ça tous à un peu réaliste. Merci Naïbi qui nous a posé question parce que ndenge au télémi awa premièrement félicitations à Bino ba comédien parce que toujours mon organisation amour au buzanango au tiki magambo za yo sala oye ko accompagner corps ya frère na yo Jani. Est-ce que tolini no repesa na batunyo so ba Holanda biso parce que lelo na poto ezaka soki problème moko e contester entre question oui nazo développer entre moi si na mobali condamnation mingi pe ya ka epa ya moi si toza wana te pona okondane mingi po oyo banda oleka na kati to ebite me so eza na conseil moko opesa pe na part ya mibali par rapport ya marche na bango malobani okoloba parce que oza leader d'opinion quand même. Donc kasi yango eloka na lobiti na lobi photos à la vraie parce que biso mutu créer bolingo to kutaki yango si ezai créer même nzambe ye moko aza muta love nzambe mo aza muta bolingo parce que nzambe so aza na love na biso te ndepe toza mukile ya nzambe donc atuna mutu te asala ngo ye moko atuna mutu te ai pe na ba conseiller te donc nzambe ye moko conseiller ye mo nzambe ye moko na buzoba na mayele ye moko vous comprenez mais biso to landaka bunzambe parce que nous avons habité au Lingala. Ils ont pas de gens monique boyokani ya te seke bolingo za souti. Message à consolation à famille. Donc côté à moi si côté mobali na oloba il faut tous avouer bien que la réalité a mikili na ba réalité nango. Au monde attend mususu ese ngapel love tambola na ba marque moko. Mais mingi to landa pe système a mindele te po mundela mundele. Mais biso to ba bantu ba africain. Donc ça dit to ça malamu to koma kuna to koma sala na biso na biso. Pona ba intérêt ba makambo belé kitoko ti. Donc nga utu na kolinga ke yo za na poto oza congolais ou congolaise. Tangu bobalani. Donc ça dit voyez ba ke ndekono donc grand frère na autre petite sœur na yo proche oyo penza. Donc ça dit à remplacer la famille parce que na butu to na bise na moko boy muta ko yeba passe na yo direct ezali. Donc faut comme ça yependa ke soko za na ba petite sœur na parler na Congo. Mutango zui mwana mwasi moko faut yeba siko ke yenda comme petite sœur. Soko za na ba grand frère na Congo tango jo moko boy yenda comme donc ça dit makamuno onyo surtout na passe na bise ngoto fièvre na butu yemuta onike la okis. Donc c'est ça. Donc bolingo na d'abord. Mais so ezaka to talaka ke moi ma bende moi nini tout ça to bomana pe etikala na message na famille biologique ya Jani au bazolanda parce que kolongano de na poto ya awa eza amour alors ceux qui yokutu ami à travail aux en amour on a combien plus forte raison famille biologique na yebi ki baza blessure makasi message na yo clé au repé la famille biologique ya Jani au bazolanda wezana vraiment na respect na bango makasi na respect makasi donc Nzambe a bomba bino a consoler bino parce que le Dieu aza consolateur nabi ke o ya kei na famille c'est-à-dire trou ezali donc les doucou etikali eza passe mingi mama aza na makasi aza mama na biso donc aza na makasi Nzambe asungaye aka usapota wana oyo izuki na mutema na ye en tout cas eza penda Nzambe ka fa pesa ikina London TV. Ok, merci beaucoup. Internautes nyonso boza connecté, boza branché. Nayebi ke bozo landa biso en direct il y a aéroport international de Yandili toza bongona Samba Manioko Friti Oyo baye awa pona kwa accueillir corps ya Jani Faye mingi kolobezate moi 2 ou 3 questions pour toyeba ndeni toko développer. Bonsoir Samba. Bonsoir mon frère. Lelo na yebi ke toye awa pona kwa accueillir corps ya Jani Faye o autotika biso oza moko ya ba icône ya comédie na kati ya mboka oyo. Premièrement na otango ya magisango ya Jani Faye na mato ina yo sala gyonde. Esanga sengote. Sabe selenge sengote na mama na ncho. Jani c'est quelqu'un qui a CP ça battu à Mokimo Bimba. Na rose na sengote tout le monde a disparition donc c'est quelqu'un qui porte à cœur malgré na ipoto musika tant que ça il faut vraiment tout ça toucher donc ça a passé il y a au moins la janaza ça a bien na lingi vraiment na kota vraiment na ba polémique était parce que toza penza bato ba polémique était mais na yebi que notre frère a kufi na poto cornaye ezongi lelo ezozonga lelo na Kinshasa. Est-ce que qui peut tant koyoka moi ba les ont dit o ezolobama na poto par rapport à la disparition à Jani? Bon ba yebi sa mama ni refrit biso vivre la kin
Gianni, ça fait maintenant 16 ans qu'il est poto. Mais selon les dit, sur les réseaux sociaux, les pauvres venaient que Moutounazan a yaza Moutakuna. Puis tu diable. On a sur l'information et puis dans les réseaux sociaux que le monsieur a été maltraité par sa femme. Donc, on a yebi donc, on n'a pas de colis, il peut se passer que moi, si on a maltraité. Samba, public et Zolanda Bisso, les diables ne font que 2 ou 3 questions pour s'exprimer. Partout, Zolanda Bisso, ba comédien de ba rozwa loambo na bango oyo atiki mokili akufi sale lo mo ya mukie ba reconnaître que comédien azoli la comédien bon ngala sala ora ya la biso yandi mo cité au sango ce que l'on non ça ora sa mambia comme Neurofrit, l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère, l'homme qui a traversé la mer Rouge avant Moïse, l'artiste le plus religieux, l'homme qui a mangé des sacs de piment sans fait. Ngai nana goya fana ya bwembala moko taxi olinga ezwanga basinga samba katsa la ngambu donc azali moi distrait nazo katsa présent ka ke mo tout ayo natala bo grand car ultima luku na makala ezo bi makota Pascal était ka makala na dépôt so nzamba sali mukuse sepela sali mulai rolanga sepela batuta bazo gang na 4 boulevard. Obi que mon frère na cheka boy. Obi que carrément les kinga na wana sa makolo. Et c'est vraiment. Merci beaucoup. Dieu merci. Merci, ça c'est Samba Manyoro Free Tembiaka Aleli ya Gianni Bilomo Bolandi moi comédie wana et sali bien Boende Zalaka. Pichu bonsoir. Bonsoir. Na ebiki bandeko nyoso ba Holanda yo o tipoto oye o accompagner corps il y a Gianni Faye ou autotika biso message na yo ezani parce que yo zalaka kuna bandeko nyoso presque auto zo bango awa bazalaka awa tozui président Sobe yepe autikuna aye yope ozalaka kuna oye malobani okolo bana batu nyoso oyo bazolanda biso partout par rapport à disparition ya Gianni eza passé moi misu to so la première matanga Banza London TV. awa toza suna papa Makaya tomeka osola na ye muke boyebiye aza artiste wa sepelisa pe asepelisa rabino toujours bonsoir papa Makaya bonsoir na ebike bato bazolanda yo vraiment toza awa na sango moko ya ko accueillir ka ko ya ndeko na biso Gianni Faye oyo ezokoma kala mingi te awa maloba nini ko koloba na bato nyoso o bazolanda yo en direct bon ya liboso na sepeli na ba collègue oyo nyoso baye awa ba comédien OK ata na ba fan o baye awa tozo zelako tozo kita mais na ozanga malo bebele vraiment kozanga obungisa mutu lokola Faye Gianni elekela ngai donc maloba pe ezanga te to analyser malobeza eza moi pas si bato faut pas comprendre émotion na yo bato pe ba comprendre que vous avez vraiment émotionné mais to sololaka parce que vous êtes leader d'opinion bato ba en a besoin un peu il y a 2 ou 3 paroles na yo et osala bien makasi Gianni akufi tout le monde tozolanda comment Gianni atiki biso est-ce que papa Makaya yope oyokaki yango ke Gianni akufi pona moi sina la brine bon nga na tango nazwaki eko wana masa nanga pitu jimboka benga nga na Luanda OK bon na ebaki pété et puis ba ko benga nga lobi nango ce deux émission bona salaki tane ko ko il paraît moi si na ye nde mutu mais tant atali boye bon eza makambo oyo bango bavivre kuna nga na kobetela yango mpenza CTT tu comprends tozala bato po internet ekoma soki olobi boye bazwi babaloni mamu na ndenge na bango toyebi te moto ayebi makambo oyo Gianni akufeli nzambe ne moko Gianni na moko mwasi wana soki azalaki donc biso dans temps penza ya kolobaka mingi te dans temps penza kolobaka mingi te nzambe nde asalaka na place wana soki ye mwasi wana asala ibonga kotika na mokili nayebi oza papa
osala bolingo osalaka bolingo oza pe na bana komona la brine aye na morgue jour bazobimisa corps ya Jani Fai babengani ye baboyi amona corps ya soi-disant mutu azalaki na nanga parce que signe wana epa na yo okolobani pardon la brine bazalaki na mobali ndenge bamasolo ekendelaka ndenge banda okendela bato oyo bakoko kondane la brine oyo bakoloba mabele oyo baa na poto epuis bango presque bango to balobela bongo soki biso bato balakisa tokoloba nini kolela na ye wana yaya mutu akufi donc fere ayembango mutu alie mutu ye kasi alie ye me mutu azolela azokomibamba mpe na mabele epesi nga nanu mpasi ta namoni na mwana epuis azolobaki nayebi nange eloko te mais sorcier bien sorcier soki alie sorcière bien sorcière sorcière bien sorcière soki alie mutu ezala noka mpe bongo en autre terme ngolobani en autre terme ngolobani yaya moi éclaircissement naza na kati ya mwana mwasi wana te ye moko ayebi me ngai nayebi soki mutu alie mutu alela mpe makasi par rapport au mwana noko moko boye tokunda mama leki nde nini tokunda noko nde nini aza donc souci na kati me oyo komona bando bamba na makasi ayebi problème message na bafani na bino na famille biologique ya Jani parce que corps ezoya lelo eyokende morgue après toluka fo ebima tokunda. Est-ce que malobani okoloba na bafani na bino balingaka théâtre bafano balingaka théâtre na biso ba collègue c'est ozangi déjà Jani tokoza susu Jani te o makelele o te to bundanaka o te bino kuna boy o biso kuna boy eza na tina moti ya na tina moti to kunda molimo na ye efanda na kimia soke za ili wa ya nzambe matondo soki ezalaki ya mutu nde aluki yango tous ces pays ici bas London TV. Ok, merci. Toza awana ndeko na biso lisusu ye auti Kabinda aye ko représenter vraiment bandeko président ya ANTPC. Ok. Posso falar português? Sim. Você também é o presidente aí no que Kabinda Angola. Aqui estamos a fazer entrevista porque o corpo do que o nosso irmão o Jani vai chegar hoje no aeroporto internacional do Kinshasa. O presidente, qual é a palavra que você pode falar agora? Irmão, eu tenho sentido muito através essa citação aí acontecer de nossos artistas de Jani Fai, porque não tem como para falar. Emocionado. Todo mundo tá aí, ficou lá no que em Cabinda. Tá chorando muito a citação do Jani. Tá chorando muito porque nosso programa, como eu sou presidente do ANTPC Cabinda, a programa eu chegou anteontem para acontecer essa citação. Agora, o presidente, o nosso irmão já faleceu, muita gente está a falar na boca dele, até lá no que Europa, França, estão falando muito que a mulher dele, que lhe mataram. Agora, qual é a palavra que o presidente pode falar? Porque muita gente está a seguir essa entrevista ou esse programa. A palavra que o presidente pode falar agora? Aquela palavra aí, nós vivemos só na Angola. Aquela citação passou aí no que na França, não tem como para saber. Não tem como para saber aquela citação aí. Tous on a ce qu'on lingala, on a trouvé qui portugais parce que bon comprendre, hier a outil Kabinda na Angola, voilà pourquoi tout côté moi muké na portugais pour te faire comprendre peu bandeko. Oyo bayo kaka portugais, moi muké tous on dit qu'on a lingala. Organisation nini, busala ki kuna pour lelo au se retrouver à wana Kinshasa. Ouais, to bongisa ki bisonyo soba na membre kuna. Parce que l'artiste est basé belé en Angola. Le col a représentant et président ANTPC Kabinda. Et c'est là qui vraiment
na se présenter awa na cha présence nanga awa pour bana ma nyonso tous ensemble na bango tous les ensemble pour fait Jani a contribué belé pour nanga pour na ba conseil na ba boulot donc ils a passé na télé qui na rôle les musicate donc il faut vraiment na ça la toute que façon na kita pour les laver Jani ensemble na ba ndeko musu tous na bango. OK, merci président pour na rolobaka na ndenge ngola notre frère président Mobutu Tati Maria oyo bandeko pe belé ba yebie a se retrouver hier na Luanda azape président la plateforme moko ya ba comédien na Luanda mais hier se retrouver en Kinshasa to zoyer le fils que 2 ou 3 questions. Bonsoir président. Bonsoir. Boni. Malamu na yebi ke za mwa pasi batu nyoso bazolanda yo bazo tala biso maloba na yo kozala nini par rapport à disparition ya Jani Faye o atiki biso. Vraiment eza pasi mingi ti omoni présence na ngai président Mobutu awa Mobutu toi na interview à Babayaka eza pasi mingi pona liwa oyo. OK. Teba ke tombe ke ngai son excellence président Maréchal Mobutu ko imeta trône na zana kini na bi jamais na ko zonga bongo te. Oui. Yango mona vandi tina sisa makambu na ye to tika muninga na place to uta kana se comme ça na zonga Luanda. Eza passe liwa moko donc Jani akufina ba don moko na ba talent na ye. Na eza pena maona ko loba te. OK, merci beaucoup. Na yebi to. Na loba biso pena ngola to tsema matanga yo yebi. Oui, na yebi. To zangisa matanga te. Matanga eza na Luanda na Makana. Vraiment merci Kolo Makana na espace apesa biso to le la Jani Baptiste comédien nyonso diaspora en Angola. Bazakuna bazolela ndekora bango na absence nanga lokwanga na zawa déjà to zana ba communication. Si moninga na zana report wa. Donc liwa eza phénomène moko bizarre lelo Jani lobi biso mais na pesa ka conseil na vie to zala malamu to tika lolendo eza ngona tina te que ça soit succès na yo yeba osola na bato yeba ko vanda na bato to yebite lobby to yebite lobby nga benga lobby eza nzambe donc to zala bien parce que to zala na ba témoignage ya malamu tala ndenge Jani alelami monde entier. Banza London TV. Chers internautes, abonnez nous sur Dembanza London TV. C'est votre humble serviteur Trésor Boulembo toujours na équipe technique. Il y a Dembanza London TV. Bozomona accueil za chaleureuse tellement. Quand il y a Jani déjà sikoyo na si bozomona full. Bozomona ba journaliste, ba comédien et nous sommes là pour na repé Sabino. Toujours ba information awa bozomona passi awa tozo kende juste parce que corps ekiti déjà avion et atterrir déjà yango tozo poussana malembe pour to la Sabino comment ebembe ya Jani eza vraiment accueilli na République démocratique du Congo. Merci, restez branchés. Bo partager émission, bo liker émission, bo sala ba commentaire na bino na sewana et ko sala biso. Donc nous sommes dans l'équipe donc réalité on a tous les na ba pas si on fait lioté comme lioté ba douleur na moi salite donc tous les na ba merci Poli. On m'a dit Poli. Pas vidéo. Ma lekina. You were so bon. Si. Ya failli.
Voilà. Bino mo bomona comédien moko te balela e boy. Comédien moko te balela e boy. Comédien moko te balela e boy. Il y a vraiment du monde bazo tambola makolo. Makolo, en tout cas tozo tambola makolo. Voilà. Il y a du monde. Toza déjà minuit en République démocratique du Congo. Toza minuit. Tozo rappelé Dino. Voilà. Toza minuit. Minuit déjà air de Kinshasa. Voilà la noblesse est là. Des bandes à London télévision. C'est vraiment triste Bob. Donc Yakao et Adjani, ça fait pleurer tant de gens. C'est triste. Donc le lot Bisso de Mbanza, c'est une façon pour nous de rouler la Djani. Djani, à travers Moussa Naé, a traversé le pays belé. Les lots, les Congolais, Bandimi, va honorer Djani Faye. Comme artiste et comédien, c'est un problème de Congolais. Oh, il va mort. Il y a un Bisso Djani, il est mort, il a mérité en côté. Moi je pense que mort à Djani vraiment est servir les sons la bandego batikali. Tout l'ingala vivant. Et Basio va vous maltraiter, Bamibal na bango na poto. Pour la réalité, Mibal va vous maltraiter, Bamibal na bango Bob. Il faut batika. Je pense que Trésor a contredire la tête. Ok, voilà. Trésor depuis Oyebi et ça on est ni comme on a Djani Faye, un artiste déjà quitté Kimboka na mais degré, journaliste. Ba comédien ba se mobiliser ba longwe ba ndaku na bango na basi na bango koya na butu oyo koyamba corps ya Djani Faye. Bob c'est triste eza pasi na si omoni silence nanga ngala yebi nzela oyo ezara soki muto awuti poto toza na sengo ke non tokezwa papa leki tokezwa noko tokezwa yaya awuti mboka ya poto azongi me omoni nga moko parmi vous, na tuni batu ba question, mais na moment où na tikali vraiment triste, na kokité ça n'a pas si makasi. Donc les hommes ont makasi, mais ma condoléance na famille biologique ya Djani et na ba fan nyoso balingaka théâtre congolaise et communauté congolaise aussi parce que tu perdre un grand icône, grand talentueux na comédie et puis na mboka na biso Congo donc eza makasi vraiment comment na ndeko akende qui voyage azonga ebembe boye na babiloko eza pas n'importe quoi par rapport ya mutu peut-être o ya lingaki apesa ki mutema na ye tala le leçon. Voilà, merci beaucoup. C'est regrettable. Voilà. Regarde les bandes à London TV. Naka journaliste asenga mo compagnie Luzolo Hans ezani kombo na ngai ya mobimba na luka oka na pesa ta mboto yesolo kombo na ngai Luzolo Hans poste non na ngai dans mobimba Balali boso je te dis avana non donc mobimba na ba ah président c'est mbinga bomote na bande président mba bien président je t'aime ba président on sur la ligne bango ya boko na yambi be a
Mon président. Ça va bébé? Oui, très kitoko. Dernière fois Kinshasa pour la matanga et pour la police. Et où ils ont deuxième matanga bana poto batiki poto. Délégation la presque 12 personnes. À côté Bauti Kinshasa avec balé là. Donc Azalaki cher pour la biso, Azalaki kuluto avec Banza London TV. Banza London TV. Ok, merci beaucoup. Ndenge to yebisa bino to longwe place to zalaki. To ye awa juste pour corps et commis déjà en aéroport. Maintenant tozo zela ebima tozana président Omar. Tomeka retourna le fils qui est deux ou trois questions pour na ba réponse na ye boyebi ndenge to ye partager mawa pour arriver ya ndeko na biso Janify artiste comédien oyo autoti kabiso lelo azongi na mboka ya bancetre na ye. Bonsoir président. Bonsoir. Oui, na ebike bato baza ebele awa et puis public ezolanda yo partout dans le monde. Présence na yo awa na aéroport malobani no koyiko loba na bato nyoso o bazolanda yo. D'abord, on a présenté ma condoléance à la famille biologique qui a des relations Janify. Et puis, ceux qui ont poussé dans le Koloba, tout a ma belé, tout a ma belé. Donc, c'est-à-dire, notre présence en Célier, c'est juste un signe pour la Kisake. Nous sommes ensemble et nous plairons ensemble avec la famille biologique et les artistes et comédiens pour le rapatriement de Konabiso Janify. Voilà. Dans la question, il y a curiosité na tout na président Omar parce que na ebi oza leader d'opinion. Parole na yo moko et koki ko apaiser pe bato yo bazolanda biso parce que ba téléspectateurs na ba internautes nyoso na ba fan na bino bazaki vraiment et puis bazana ba inquiétude makasi par rapport à présence il y a notre sœur Labrine na morgue jour ba ki ko bimsande ko na biso Jani ndenge ba bengana ki a comité na niveau ya kufukama sokeza na intervention ya président pour na ko apaiser un peu quelques personnes au bazolanda biso bazana ba lamentation makasi président Rolobani. Voilà, je pense qu'on a encore le Balbi, Pexam, tout sera linga kende, sera si accueilli, on peut pexer sousté, et puis Badresaranzete sur Zamouké, c'est-à-dire le vin tiré, il faut les boire. Donc, oui, c'est salami, et c'est salami. Parce que les a eu décision en famille, vous comprenez? Peut-être on pouvait intervenir avant que les Kamouane Salima. Mais le gars déjà la famille avait décidé les frères Yadjani en disant que les instructions dans la famille. Donc je crois le problème familial Togo s'est mêlé dans le monde. C'est un problème à famille et à famille à battre. Donc dans un lot mais en tant que des humains, des fois vous savez, à quand même partager un bon moment et ça les
passe oui amutu dans l'interview s'il te plaît dans cette interview pardon papa Omar bon comprendre biso eza pour na comédien balela bongo OK voilà donc ce qui est là na koloba en tant que bateau azaka quand même n'a pas si pour oui je crois qu'il y a commoné susté eza ya mambo la biso ça blum sous tu peux te rendre compte après que elo na saka zaki mabe et puis pas essayer parce que moi très souvent to sara mambo belé d'influence ça va te belé mais quand tu restes seul conscience c'est sali au senti que douleur est zalaki moi je pense qu'à ce moment là douleur est zalaki peut vrai voilà papa Omar Bibi bino artiste comédien Jania bana ko nyoka mana poto la première par abingana ke bana même trouver solution tant qu'il y a kufi solution trouver mbala mako tomoni ba organisation ça mi mbala mako pourquoi pas tant ça qui envie pour nous sauver bon moyen pour ça qui ndenge bo sauver tant pour nous sauver mutu faut mutu abelela pour nous sauver mutu abi gaza problème abelela au secours batenga ba au secourir au moment peut-être yemo personnellement abelela te biso to comme ma magicien te ba qui a passé ba moment mais quand même to mona ba vidéo ninga salaka tant la brina bengana kaye asara vidéo na propre téléphone mais je pense que yemo lisusu a contribué à qui peut lisusu na ko défendre vidéo moko Maxi asala pe a disant que Jani a souffrir yemo ba sumgo Maxi lo ba su buzo ba na komo na ye ouais donc toi bina la certitude de la vérité donc bango va te bazaïne na potone ba ko ba qu'est-ce qui s'est passé concrètement donc d'autres répondent rolo ba qui m'a baisé tous les deux côtés côté à moi c'est un mobali et vous avez mis to kabolango c'est kabolango de part et d'autre OK ça c'est papa